Welcome to Lingala Institute. Lesson 28. Lesson 28 is about three short sentences. The first time balaya liboso, the second time balaya mibale, the first thing eloko ya liboso. Oh, nakoma deja awa. Oui mokonzi. Tokoma deja awa. Oh, troisième fois. Mbala liboso, mardi lero komaki, mardi jour oyaki place oliaki liboke yango awa. Mais dona oh, elekeli nga tozonga esu awa mbala ya mibale. Mbala mibale deuxième fois ezalaki lere bapartenaire na yo ya baindien, lere bifale bazonga balinga bazwa avion, avant bazwa avion place yango yango. Practice. Mbala ya liboso, mbala ya liboso, mbala ya mibale, mbala ya mibale, eloko ya liboso. Ozobendana deja, ozokende deja. Oui mokonzi, nazowelela mpona embouteillage. Pomte lobi soko ye kobosana te eloko ya liboso tinda email wana. Nakotinda email oya bato ya Hotel du Fleuve. Well, in Kinshasa, they can call you all the names. Mokonzi, boss, president, patron, mopao, and so on. Na zokende popo na embouteillage.